Shalom, 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 pépé de Dieu, shalom. Partout où vous Olandangai, nous sommes à www.tolonactv. Ezayabino, servante Maman Anne Kalambai. Moi aussi à mon compte, évangéliste Kalambai. Na poussé vraiment. Liboso na bino pour saluer bino bobi que Maman Tolonactv yaka na makamba kitoko. Bambote na bamboka nyoso bozolandanga kolo soit pambola biso s'abonner vraiment à votre chaîne Tolonactv, vous serez pas déçus. Donc ina Tolonactv makama malamu le kakamate ya malamu bien aimé dans le Seigneur, conseil ya malamu ba kilt et les kaka ya malamu. Chaque dimanche on est en ligne na kilt d'adoration louange à partir de 13h30 à l'église Mema, mais on est aussi en ligne direct à YouTube et à Facebook Anne Tolonactv. Bien aimé de le Seigneur, ce moninga na ba écran na bino vraiment, je suis vraiment venir devant vous pour te solo la bobi que maman Anne tango yaka a solo la kana ko solo la nini. Na ko solo la ne pesa un peu conseil parce que nous sommes des évangélistes que le Seigneur a mis na temps oyopo na koyeba comme ma pensée ya molimo mosa to pe conseil pour na kozongi sape makamu mingi en ligne pe en ordre. Bien aimé dans le Seigneur, j'avais eu un appel bien aimé na biso boko benga li solo moko ezoleka makambu moko on peut dire quoi makambu mo ezoleka na Paris na otanga mboka te. Longtemps après bakombo batulelo te s'il vous plaît. Makambo moko ezoleka na Paris. Bien aimé benga kinga likambo ane lekele kilo. Yanga lobalinga kabolango na peuple Tolonactv parce que biki peuple Tolonactv ba o ba finga raté. Peuple Tolonactv ba o ba memaka conseil. Peuple Tolonactv ba sali na Nzambe. Ba o ba memaka vraiment penser ya molimo mosato ba ko PCP conseil akoyi koyeba pe lokoni akoyi kosala na likambo yo ekomeli bien aimé na biso. Bien aimé na biso ebisinga mama anande na zawa na zoyi bate na sala nini na uti koya na ye poto kalate. Ça fait 6 mois ou 7 mois oyo ngai naza na poto dans nozo kende. Pardon, ça fait 7 mois ou 8 mois on nga na poto sko nozo kende ba 9e mois. Bon nazaki na kin na kuta naza orpheline de père, orphelin de père et de mère. Donc orpheline, donc orpheline pas à moi si on peut dire ça. Bakufela papa akufela mama bon comme ma papa na bango azaki na mwa biloko mingi tango papa na bango fayi ko ba ndeko nini surtout ba na poto ba mekaki ko kabola ba biloko yesu ko parti le pango ba pesa ki ye tango ateki yango avant ateka yango akutana kina mobali yango soit disant zaki mosali ya Nzambe yango babande ko zana ye bazalaka na bien aimé na biso mosali ya Nzambe ayebisaki bien aimé eteki ya bala ayebisaki te na moi cité nazoluka moi si pona bala bien aimé amekaki ko s'engager na mosali na Nzambe wana basololaka bamonanaka batambolaka bazalaka donc ti ekosala ke tango bien aimé mama na ye kokufa bien aimé amoniki atikali ye moko bandeko nini so na poto asololi na bandeko na ye soki bakoki ko permettre aya na poto bandeko ni bandimi bien aimé atie ndako à vente tango atie ndako à vente batu bamonani basombi ndako bien aimé lokwa azalaki pena proposant au hasard mosali na Nzambe ande kosunge pe mingi na ba prière na Congo basali ba démarche ye na mobali ba se retrouver na poto depuis ba se retrouver na poto siko 8 mois yango bazoki ni ba près ba 9 mois bien aimé abi ba vandaka après ba temps ba kokoma na poto mwasi oyo ya Kishasa akomi kobenga il paraît mosali na Nzambe wana soi-disant oyo a se présenter qui est pas bien aimé na biso ki azana moi cité azana banate mosali na Nzambe se cacha ki se voilà ki azala ki marié azana bana ba menace komo ya mobali akalarango kaka ndenge ezalaka ti menace kokoma na matoi ya mama na biso jeune fille ayeko tuna frère ayebisi frère abi ngi oyebisa nga na Congo ki ozana moi cité obalate ozoluka mutu bobanda na vie en plus oza mosali na Nzambe o nga vraiment na ndimaka na moni pe loboko ya Nzambe mingi na nzela na yo pourquoi koko tambola to vandi lo bambule belé na Congo basali 8 mois na poto 9e mois ngo ba okene mais na Congo basali bambule belé ba yebanaki penza bavandaki allez tangu bien aimé ko yeba makambo ne komi kopesa mo ba kokoso mo ba dérangement et tout
ban camarade ya papa na biso mususu ya basali na Nzambe oyo baza awa na Paris po baza na province bao baza na Paris babengisa papa na biso na église ke oteya mosali na Nzambe akendaki pe amemi pe penser Nzambe na peuple ya Nzambe na église oyo babengisaki yake koteya na église wana kende koteya ipare akutenaki su na sœur mosusu basala relation na sœur eleka mwasi pe oyo amemaki na poto avandi pe na ndako mwasi pe oyo Kinshasa mobali pasa komi na poto ozotala ka ba intérêt na yo toyebi oza pe na bana mobali asa komi na poto magi ayaki na nzela mwasi ya pa Kinshasa alingi pe kotika te bien-aimé alobi papa ayaki convention esili azongi papa komika weekend o dimanche na kiti en église mon na Paris akei dimanche na kene église mon na Paris akei dimanche mususu papa na biso akenda kote ya azonga te akomi kokende ba semaine ame musala toza na mukanda te nga pe na mukanda te tozobunda na nzoka nde papa na biso tonga na église akendaki ndeko wa mwasi papa na biso azwaki kuna ndeko wana yisaki ki aza française aza soi-disant na mikanda akoede papa na biso po papa na biso asa sortir na problème o aza nango ya mikanda papa amipesi trop na ndeko wana ya Paris église à Paris pour na mikanda papa koma ba absence na ndako koma ba bomba ba discussion et koma ba discussion ba problème et ko sala ke papa kenda donc ayeko kende pena définitivement kenda akomaka ko benga fi wana ndeko na biso moi si sœur na biso ko benga kaka koma ko benga dernièrement awa sœur na biso abundena munike mobali asa pesi motema côté mususu sœur na biso ko fanda lembi afanda et ko sala ke papa ki ayeko yeba nake bakoma pena sœur wana mususu bavandaka basali baumeli na sœur ango après papa na biso ayeko yeba ke sœur wana naza kuma na temps mingi te bien-aimé s'abonner vraiment à notre chaîne Tolo Nassé TV. Ici à Tolo Nassé, nous ne parlons pas des mensonges. Ici à Tolo Nassé, nous ne vantons pas des histoires. Ici à Tolo Nassé, on préfère, s'il n'y a pas d'histoire, s'il n'y a pas les témoignages, s'il n'y a pas les hommes de Dieu pour passer, on préfère rester comme ça que ramener des choses. Oyo, ils ont la vérité, pour aboutir, ils ont le côté, ils ont un conseil. Il y a bizarre, il y a bino servante, bino évangéliste Anne Kalamba, inde mutu, akumbaka. Mission na kati ya Tolo Nassé na mboka France. Kolo Yesu apambola biso, s'abonner vraiment massivement, vous ne serez pas déçus. Bien-aimé na biso abi avandi nzoka nde papa na biso aye koyeba ke sœur wana oyo abzwaki na Paris, sœur wana za française te aza pe na mukanda ya 1 an. Mais sœur akosaki papa na biso ke soit des française a opese mukanda basi ba bimi ba koyi bakwei asundoli déjà bien-aimé oyo amemaki awa na poto nayebi te relation oyo aza nango na mwasi ya Kinshasa bien-aimé papa na biso tonga ayeko découvrir yango ayeko zongela bien-aimé na biso ayeko soi-disant babongisa bavanda bien-aimé na biso abi aza pe moto ya lingaka mingi mais azotala pe circonstance oyo ememeli na papa na biso awa azotala pe marche etant que mosali na Nzambe ndenge azali kotambola sœur na biso akomi na confusion apesi lisolo oyo pa na bino peuple Nzambe apesi lisolo oyo pa na bino bato bonne volonté o bolandaka Tolo Nassé bokoma na ba message bien-aimé na biso akoyeba kozwa conseil yo mama omoni lisolo ndenge nini yo papa omoni lisolo ndenge nini mwana yaya leki mosali na Nzambe omoni lisolo ndenge nini conseil nini okoki komemela bien-aimé na biso papa wana pe abala ete aza na mwasi na ye na kini oyo ya bali ayaki pe na ndenge ya sœur kaka na ndenge ya mensonge akoti ke naza na mwasi te na kobala yo boye na boto oyebi biso moko lelo ba jeune fille ya lelo soki toyoki sango ya libala motu nyonso to akoma na posa azwa mwa motu na ye avanda na kimia bien-aimé na biso akomi na confusion azoyeba te soki azongeli papa est-ce que papa kosala susu acte wana asalaki on sait pas soki azongeli est-ce qu'il y a une bonne volonté pour bavanda vraiment ya solo on sait pas donc bien-aimé tozozela ba réponse à biso na pesi pe mbote ma sœur olobi na ngana tanga kombo na ote na caché kombo na ye nzomo na yo ke oza na biso elongo na ligne tala ba bien-aimé ndenge babadi déjà kokoma zwa déjà ba réponse na yo déjà oyo babandi kopesa yo Kolo Yesu apambola bino
Bisous, je vous aime beaucoup. Merci. Zaki Abino, Maman Anne Kalambai, Maman Tolonase, moi aussi à Mokondi. S'abonner massivement à www.tolonase TV. Vous ne serez pas déçus. Je salue Eli, Papa Eli Yanzambe, Misapi Yanzambe. Check.